talaka bato nde tobimisaka te poka mo mpe tolambi ya supe mo mpe totumbi mpe ya otumbaka. Voilà. Donc ebo yibi on kama yele pe kapa mo. Sikobo ke na so mi panze wa. Osoma na Gambie. Osoma na Gambie. Et où t'as ba payer étranger te la ra biso bo yambo. Et où t'as ba payer. Où t'as payer étranger ye boki na marché Gambie la boso. Ezaki biloko to lamba ngo to liango ya soupu to la ba fu. Mais le loyo to ma pena pour sala yango ya ba sous forme kamundele. Donc kamundele mi panze kamundele déjà kota na ngo depuis kala la capitale mais bande konde bani yango presque kala militaire na ebite boza na mubesu. Sikondi bosoma mipanzi boye bandeni keza misunito mikuwa parce que les arabes parti muso mipanzi la plat mikuwa de comprendre ngo neni. Dia to yebi ko to umilpi. OK. Dia to yebi o izala mikuwa o isa po izala na nga sala na mipanzi na nga bien na sala ngo propre nga moko tala na nga. Et bon siko biloko na sala izala salte ndeni. Na tumba na nga bien ndenge isa bo suki kande na bandi bo kala te au mona puis na sisi déjà pour de abattu ba yebi déjà na ko et puis na bossa ni fourchette na bossa na ota mayonnaise vertus si coyote ma boto ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika essentiel tokomi mingi ya koloba eza te ya koloba eza te mingi ya koloba eza te matoye yoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika. Bonjour. Bonne santé. Et santé zali. Dès que bana poto wa diaspora ba sepe romono sur l'émission lelo pour te faire émission de amalewa to lobela ka mambo etali ba fufu. Mais lelo to ye to la sabana poto ni idéologie ya mipanzi ya kamunde le kota. Parce qu'à l'époque ya mipanzi oyo to nona moka na ndako to lena fufu mais lelo ko ba po ba griller ngo na ebite mama Rachel idée erozala idéologie ya osala mipanzi uta na wa. Talaka bato nde tobimisaka te poka mo mpe tolambi ya supe mo mpe totumbi mpe ya otumbaka. Voilà. Donc ebo yibi on kama yele pe kapa mo. Sikobo ke na so mi panze wa. Osoma na Gambie. Osoma na Gambie. Et où t'as ba payer étranger te la ra biso bo yambo. Et où t'as ba payer. Où t'as payer étranger ye boki na marché Gambie la boso. Sikobo comment na mbanzi bobo sala ngone. Ça veut dire kali même maman raché parce que ba diaspora mo la poto ba so ça émission biloko olia. Yango tozala kwa to faire découvrir bango ko sala yango pe kuna na poto. Na to sala émission bo tout la kisala bango penda na bokebi nyonso bo ba comprendre na biso. Bo sala ka ndenge ni so so ni pandi bo sala ne opasaka ngo tibe pisi nini o sala ka ne donc presque on pena kalisa biso pena bien. To soma ngo kana ba carton. Voilà. Après to zala na ba bassin na biso. Bo soma ba carton. Na carton ba te combien? To soma carton et comme et matis que comme na 120 000. 120 000. On écoute à combien de morceaux? Ah, tout le temps en été. Tout le temps en été. On a été pour les Arabes, ndam. Ok.
tosomba bongo après toye nanga Voilà. topasse oyo eza biloko ewuti toyebi te Très bien. fo topasse yango Voilà. après tokati toza na bamasheti na biso tokati mike mike Très bien. toepise Voilà. Épicé autant on uti baingrédient nini pour que ezala goût na monoko to bato onyama. totutaka kaka ndembi Voilà. muscade Voilà. ai tangawis ai na tangawis Voilà. après nde biloko totuta mpo totia na kati mwa mungwa mwa beni crevette mpo esala mwa bien fumet na mutade esini Donc on a bien mo sali bongo le saisonnier donc on a si a moyen ko fongola biso mo fili kwana et puis que je suis mungu awasala musaka ndenge zalaka to mona ndenge bene zalaka mo pesu et puis to mo déjà au tida na moto ezala na bela te apparemment mosude ayebeli yango wana oyo eza nani eza nano ok voilà très cher ami internaute toexplikaki bino déjà que dans notre chaîne ya biso podcast tokotisa déjà baémission ya kolakisaka bino ndenge biloko kolia biloko oyo toliaka na mboka na biso donc mipanzi oyo ezalaki biloko tozolambaka yango tolia yango ya supu tolela bafufu mais lelo oyo tokoma mpena kosala yango ya basuforme ya kamundele donc kamundele mipanzi ya kamundele déjà ekota nango depuis kala na capitale mais bandeko nde bandi yango presque kala mingi te nayebi te boye eza na mobesu sikoyo nde bosoma mipanzi boye boyebaka ndeni ke eza misuni to mikuwa parce que ezalaka baparti mosusu mipanzi ezalaka plat mikuwa de bocomprendre yango neni deya toyebi mpo toumeli mpe ok deya toyebi oyo ezala mikuwa oyo mpo ezala na bakombo ok deya toyebi kombo boye nde ezala misuni oyo kombo boye nde ezala otala so bakombo bango toyeba voilà voilà chez la problème te sikoyo ntango otiaka ntango episaka yango oyeba ndeni ke gu ekoki bolembu bomeka nameka mpenza mwa supu nango wana mpo nameka mpo nayeba mungu ezi bien namekaka nanga ok sikoyo nde bosala yango booteka par nini combien ateka bo 1500 manzi moko mais mikuwa botie mikuwa ebele boye eza mikuwa te misuni mikuwa ebele boye eza misuni omoni te vraiment eya mpe ya mosuni voilà sikoyo ntango bosalaka epise bongo otie na moto po ebele esalaka pour combien de minutes po ebaka ebele mpenza esalaka combien de minutes baminiti wana nde nayebi yokalkulaka nango te kalkula nanga te nayebi nanga ka soki ka ebeli nga mo namoni ka ebeli ndo oza boye soki otali kaka na miso okomprendre ebeli mais par rapport okalkule minutes okalkula minute te nakalkulaka te makambo ebeli mwa 30 minutes voilà mwa 30 minutes sikoyo ndeya boye po tozela po ebela po esala po 30 minutes deya bokuta yango deja ekomi deya pembeni ekomi deya pembeni episiko tozala tomona pena ya mobesu ndenge ezobela miso biso parce que tv eza radio te po tobima lokuta te mpo bato bazwaka ntango tala biso bana poto badiaspora baza presque partout dans le monde babalingaka pena vie réelle donc makambo basolo makambo lokuta te eza baréalité ndenge sepasaka na capitale ndenge baidéologie ya biloko ezokota po tolakisaka mpe bango parce que bango bayebaki mipanzi na ndenge ya kotumba boye te ya kamundele boye te babayebi mipanzi na ndenge kolamba pena na sauce mais lelo lokola makambo eza koévolue mipanzi ekomi ya kamundele tolakisaka bango mpeni makambo yango ekendaka donc bakomprendre bana poto bili bomona maarache na sobalosa déjà mipanzi donc quelques minutes ekobela nde tolobaka kaka te mpe eza radio te bomatisa no bacommentaire bomatisa bacommentaire bolike bopartage vraiment mais biso biloko lelo ekota bino mpe tomesa bino kaka soi po tomesa nda komesa bino soi donc montréal aosala mosala mpe kitoko vraiment bozape te merci mingi akolobeza te yakolobeza te mingi akolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondimekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange ekoma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli nga asala nanga mipanzi nanga bien
nasala yango propre nga moko tala na nga ebongo siko biloko na osala ezala salite ndenge natumbaka na nga bien ndenge eza bosuki ka nde na bandi bokala te aomona puis na sisi déjà mpo deya bato bayebi déjà awa biloko na nga nasala yango propre tana nalingaka kutu mbanza milai mpo lelo nalingaka na maboko na nga ezala boye mosika na eloko ya kolia mosika na eloko ya kolia kolobezati otemeza temoi misale monani mingi kolobezati outi mosika esasal tokomi mingi kolobezati ya kolobezati mingi kolobezati ya biso yango oyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoyi eyoki miso emoni mingi kolobezati motema eza temoi misala emonani mingi kolobezati touti mosika esasal tokomi mingi kolobezati ya kolobezati mingi kolobezati matoyi eyoki miso emoni mingi kolobezati motema eza temoi misala emonani mingi kolobezati touti mosika esasal tokomi mingi kolobezati ya kolobezati mingi kolobezati sika esasal tokomi mingi kolobezati ya kolobezati mingi kolobezati ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks. Voilà maman Rachel est-ce que nous osala mipandi déjà mipandi il y a mané finani il y a mara kwanga voilà makemba voilà fufu pe ba mtu na omona ba soma pe ba oli ona fufu voilà système va kiba parce que bon non abolia makala pour kwanga na makemba dolo siko ndeza la ba du ba luwa ba service traiteur na ba feti ni ubo sala kamundi ya mipandi boye ba luwa pe okay ndeko na okay nanga sala ngo déjà na sala na sala déjà ça déjà voilà bana poto j'espère que bon la TV za radio te tozo zela toujours kamundele ya mipandi ebela et puis tomeka ko essayer to essayer ko meka yango et puis bandeko bazala posa ya contacter maman Rachel pour la service traiteur ne c'est pas na poto ni moya rakini batumbela bino ba la bino maman Rachel ko pe numéro directement ba to évoluer na biso et ça venait qui ton numéro na WhatsApp 84 99 811 20 voilà Balia les sous 84 99 voilà 811 20. Ok, merci beaucoup maman Rachel. Est-ce que vous avez ingrédient ou vous na tango sala ki saisonnement wana? Eza eloko nini epice ni osoko tete et makute. Ni tangawis. Ai. Wana to tiango te. Mawa. Donc eza non pela muto mona mipandi boye mameki boye eloko te. Mais ça na bato ba ya rapé boye aller mipandi biso pe maman Rachel non to sala comme avec to zikisa kiango et arrive pas déjà. Sala mambala nambala mais to bongisa to yebi déjà moto. Maintenant lisolo sala mana ndeni maintenant lisolo. Tana bana sika kop nyoso banda on sika ka fo betaka. Voilà. Wa kutuna bana sika batie moto ebele.
na monika moko milinga moto broué mati ozoyeba tosala nini nasimba mai wow so obwaki mai omoni moto emati vraiment nzambe na ngai ebo awa naosimba nini nalongola moko nde nini talaka eye mosu mpe ebimi mo bongo mosu mpe eziki perte te nazwa natiaka na plateau kaka omonaka motu mosu mpe nakotiselika mbala mo mbandi na kati ya sache me lobi oyoki ka ayeli yo ka me lobi obete ifo wana oyebi na oyo osalaki wana omelani me obeti ifo siko mutu kaka nakomokenze so natie biloko vo natia mwa moto mwa makala me ekendaka ka ndamu me ebela nango ezala mpe ya moto akei mpo ndenge eza awa omona mpe ya moto alongo mpe ya motuka biso na longo mpe akomi na kini na ye awa asombi mpe ebele mpe asimi nzela akei seka ayoki deya ezala bien ezala gu solo azei te siko ndenge tolambaka yango na bandako ya suku bona ndenge boogrie boye nini eza malamu oyo eza bien biloko ya suku wana bato ebele oyo eliamala loso eza pratique même possible nde nasali wana makaya boye nyonso yango wana baliaka yango nazoyi biso baliaka ya solo baliaka makasi bino fiki eza restaurant moko asombi ne pondu asombi ka mwa tige atie donc voilà atali kuna mosuni ya share tige 1500 abende yango ka likolo ya pondu elekani voilà marachel etika ebiniti moki bebela yango ndenge obina okobela déjà donc voilà tozela ebela tomeka très cher améternol bo batia bacommentaire parce que bana poto bolingaka biloko ya boye donc mipanzi boyebaka tolamba ya supu échange nango idéologie bamosala yango kamundele oyo tobengaka capri donc tobengaka tige eza ba plusieurs combo lelo mipanzi bakoma kotumba ngo bongo donc mipasi badeklara mikuwa te ma Rachel parce que biloko oyo ngaso natindi mwana ndako so melanga ko batina eka nta mikuwa ebe mikuwa mpe minene ebo meki mpe okole masho apasi bolalela yango te boni bokata kota mike mike te po tolongola mikuwa totikaka misuni mike mike te bokataka yango te mike mike mpesi botia mwa 3 to 4 morceau bokomisa ota 8 9 parce que bamikuwa wana mpe ezaka mosu mpona mipanzi bakati ekuba oka même pas kokati kokotafuna yango mosolaka nango pete kongola alinga eloko monene so olongoli mikuwa bongo ekomokeolinga eloko monene eleka pete alingaka boye nga alingaka nde eloko ezala qualité ya bien quantité te donc c'est comme ça mais ndenge eza boye eza nyonso mais so aye akutika ya mike mike wana aye biso kuna ya monene wana quantité bala poto wana eza baréalité awa kongola linga eloko munema akatiela quantité parce que quand neti lipa ya mundela se lipa mesi neti lipa ipaki mesi nyonso eza machine ya moya moto apese asa balance abetoko mpe fio eza bieta mbongo donc bamokenda pena bongo asiko tozela tige ebela tomeka topesa différence parce que mona mosusu neti awa ngombe batiaka mwa matungulu mwa poivron neti na mipanzi bokosala yango te biso tosalaka matungulu mbala mo poivron okoti mwa parta mosuni otie mwa poivron nde basala bakabundela ya viande na oyo na bando osalama te na bando osala me moto azwi biso oyo eza perte ekotisaka mosuni longola litungulu longola poivron wana espace wana longolaka otielaka tisa mosuni ekota wana vraiment siko ndenge obanda déjà kosala kopo par rapport ozo koévoluer bimo bénéfice ebima nde bosombaka mwa carton bongo nde bokataka baparti bose retrouver quand même to bozotera kaka mpo bogarde clientèle mais bénéfice ekota nango te ekotaka oyo ezala na perte te na solo nabimisi 120 000 nakoti 620 000 oyo ezala mpenza na perte te elalaka mpe elala te oyo deja ndenge nayebi deja nasalaka nanga carton nanga mobimba esilaka nango ripa teke elala otina congélateur ochauffe na ntango ozongisa liba parce que basystème esalamaka so bino viki botekaka moni obimisa sekele wana te biso bida eti système na bino iko arrive ke osali boye mbula ebeti bato baye na bango mpe sute so okoti na congélateur na ntango otumba osangisi su na oyo wana awa ata mbula so ebeti buu nayebi nanga na kokotisa yango kuna esila kaka bato baoya olukaesila na moti bapaka beyamba mofilomene ezalaka somo ya makasi vraiment mpe sa itinéraire bien
pour me soigner ya pena ayo grinoter na moi tiji ya kamunde ga ndenge za bipandi ako yandeti ako za transport ni so mutazali na changu ako yandeni de azoka victoire victoire so bakitse na victoire ba moto ezana ebiska muta moto tika na Birmanie avenue Busumelo na kwe wana c'est Maman Philomène chuté pondu ako bakisa pondu voilà. Voilà, merci beaucoup. Tous c'est la rare là. Tout mais après, tu vois, bah tu sur la diaspora, bah n'importe toujours notre sarabino. Tu connais déjà ma solo à Bilo Rodia. Après, il y a ce qu'on commentaire. Et ça, bien sûr, tu remarques. Voilà, maman, c'est trop bien tapé. Et bien, oh, déjà. Et bien, dans le explication, sur le mot, il y a barra les aguilles à laisser hôtel là, c'est comme le roi et Kaouki, hein. C'est comme ça. Voilà, bana poto, ba diaspora, bana partout dans le monde, babou na biso de podcast. Dans cadre ya pour faire découvrir bino ndenge mipandi idéologie ya kosala kamu de lekota, ni to yaki to la kisabino vraiment to bala me bande moment ne suko to komi bisika oyo mipandi déjà. Et bien, il y a des tas pour me savoir de soya, ma rachel. Talaka. Il y a des tas pour me savoir de soya. C'est pour ça que les commentaires, non, et là, on y a sur ça, la réaction, c'est un rapport au mécarango. Pour ça, les commentaires, pour toi, il s'habille de boya, collier, parce que quand on a porté la liste, ils sont bilans, ils ont qui n'a pas de commentaire. Non, bilans, on va comment on va griller, on va faire tomber, on va malin, on va faire pas, on va porter mon lien. Et comment non? À partir de contact que maman Rachel va contacter. Bon, je vais là, je suis en détail. Et puis, je vais poser un service traiteur. Oh, mi pandi, ma Rachel Azana. On a pour servir de manifestation, nous sommes faits à l'Ibala, collation, anniversaire, diplôme, nous sommes vraiment. Maman Rachel, je vais pas d'ailleurs, photo bouquet à l'Ezala. La photo bouquet, Raina, ma caméra n'a eu européen. Pour lier ensemble, pour ça, bien. Bon, moi, tu vas commenter. On se spécialise vraiment. Merci beaucoup. Zati ya kolobisa te mingi ya kolobisa te ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te. Voilà, maman Rachel namoni biloko ebeli déjà nyonso eza de servir bana poto bakoka etapote bana poto ba diaspora en tout cas vous tenez qui soit rigueur te émission sur ça la radio on laisse le rato mikaka pour tout ça la commentaire pour que na radio maman Rachel on est ensemble donc toujours lire la maman Rachel tout la fille oh elle m'a radindara tout lire la maman Rachel donc dans ça espace où ça peut pas maman Philomène hein bana poto donc place où on fait déjà même car place dans restaurant là les amis tout moi maman Philomène so ba so bibilo là ba lié kuna so mo la loko de ba rappeler espace à kitoko so za poso mais la pena et le comme Lili vraiment pour hésiter rater l'avenir Busumelo la Birmanie vraiment aux avena bien accueilli donc na bandi na nga ma Rachel ye mon lame donc on l'était sur les côtes à lui t'es ma trop hein bala poto vous souhaitez un bon appétit la kamu de la mipandi ou les viande de ça kamu de la mipandi ngana ngimini la libanda na vandela na libanda na oyo kana moto ekotinga na kopi ebi na bosa ni fourchette na bosa na ota mayonnaise vertige tu veux bien si coyote ma poto na XL na basika mibale XL en plus la raison et puis sur chaque fois ils sont bois bien malé au lieu de bala pour pas mon
Ah, maman, c'est. Dis-moi, le mec qui nous dit. Non, Koukate. Sur le côté, il y a trop. Non, Koukate. Ça m'a tenu à dans ça commentaire après. Il m'a dit, mais dans la kilo, mon thème. Non, ça, ok. Voilà, très chers amis internautes, j'espère que tu as vu un début d'émission. Je te remercie vraiment. La culture en bon à la mission de Tolier, là, vraiment. Et puis, mes pandis, et d'ara, et au moment où tu as souvent, tu l'as mis en soupe ou nanda. Mais l'idéologie Kotane n'a expliqué déjà en annonce. L'idéologie Kotaki, il y a Tumbara Yango, tout pour me Kamoune. Donc, il y a mes Karoliens Yango. Na meka vraiment kolia mi pandi na ngai kasi sara mamu na loba ameka ki eza pena e kosi be piste ma trop eza pena gu na nguno za gu mo yo sara na te donc la gu bande ko bazana ko sa ba se perdre les qualités oyo ne ba ndeko ba ko tseso idéologie on pandi ko contacter ba Rachel et puis boya l'espace. Ah ouais, bon lien en tout cas, bana poto bino kuna na poto na fini bino te ba diaspora, bana poto bana partout dans les mots ba boya biso podcast na mboka na biso vraiment na Kinshasa à part les to kemba mais ba mino na biso changer à peine ba goût. Ya olia ba bilo ko mo bilo tika bolia ngo ka ba mi panza bozo mon idéologie. Je sais pas son apporte comment. Je sais que la porte zali au c'est ba commentaire et puis la bête c'était les sous na ba ndeko. Oh, bazar na posa tout c'est la bino ben michel bino relié na ba posa na bino parce que la découverte ça va faire découvrir beaucoup et le roman on doit baradine ko balamba ngote na partir ben michel to la sarabino d'abord ça va commentaire beaucoup tu vas demander na bino par ba commentaire ya ben michel to ça so beaucoup tu demandes que tu la domicile on va faire ça oh pendant chakimade to ça là oh pendant les mots to ça on peut se faire bino parce que tu ça pas na misa na bino de ba demande na bino do ça effort to ça la ngo pour que vous a toujours satisfait les alaka donc ba commentaire mata vraiment yo to ya ki bongo ko la sabino ne ba sala ra ne idéologie et côté ko sala mi pandi oyo bande ko lia ba soupe melole koma ba griango donc kamunde la mi pandi to meki yango en tout cas ezaki toko makasi bo hésiter te bande ko bazala Kinshasa tous les 4 coins ya Kinshasa bande ko ba ko tumba déjà mi pandi kamunde la mi pandi comme donc place tout ezali en place monte ezani. Donc j'espère que ma place est sur tous les 4 coins, ma réunion sur tout déjà comme de la mi-pandi. Mais quand on lit en haut, consommer, on a bien qui tourne. Kasi la place est sous on a pas de gazo belle au moins cher. 1500 places, je vais payer 1000 francs. Grignoter non vraiment qui tourne ma casse. Donc reverser directement ma boss, na biso biska bozali mon boss Roni Malundama, mon boss Yannick Malundama, sans oublier mon boss Checking dans Londres. Pourquoi pas remercier rapidement famille Mathieu na Mobimba. Papa, famille Mathieu, partout dans le monde, on a notre mère boss, maman Laura Chou, mon thème, il y a boss live, maman, elle a vraiment, à bon barabiso, ma bonne maman, à son arabiso, la conseil, la motivation, ma moto, vraiment, la personne va monter belé. Pourquoi pas la personne va monter directement dans son âme? Il y a ma tout côté, mais à mort, la Belgique, moi, c'est un mot, il y a ma tout côté, en tout cas. Et ma tout côté ma tuile là, bambote belé bisiko zali, sans oublier Fallon Kumbi dans Londres. Maman bane belé, elle m'a raillé, non c'est la moi système. Maman Fallon Kumbi, maman bane belé, mi pandi yango. Mi pandi à Kamoun de l'écota idéologie kota. Na habité so ikuna pe na mi ki les alliés hein. Wana biso bambote na famille mondiale mobimba bana poto famille mondiale mona bongo valence ya mondiale moi si ya business moi si ya mbongo mère double vraiment bambote bene biso bambote directement sous na mon vieux à Argo Makai na France na Paris conteneur à Bilamba sans oublier mon manager privé Merfinga Maba depuis France na Paris pourquoi pas na remercier famille nanga Mialou ma grande sœur chérie Keren Mion Allemagne Tichi Mion à Paris sans oublier ma petite sœur chérie Sephora Mion la Camilla pourquoi pas na pesa mbo dans notre cadet Andy Mialou wana pesa mbo ba tout nyonso vraiment bazala rasoki émission et continue na chaîne abadero bade bandeli kilo na suka à liker à sali commenter à partager bolanda biso na TikTok na chaîne biso TikTok bobeta ya biso podcast au s'abonner directement kunezo
mwinda mabe babilora magazi ezokota na vraiment tongaka bino mingi yango tosala lo ba découverte kitoko donc bozala toujours branché na chaîne boza paraté so émission ekoti vraiment botalaka yango na bokebi bande banekino na suka. Ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoyi eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temo emisala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika essentiel tokomi mingi ya koloba eza te ya koloba eza te mingi ya koloba eza te matoyi eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temo emisala emonani